bozali kolanda biso na kati ya chaîne na bino Ediba TV mwana Congo pe Ediba TV mwana mboka Congo, chaîne oyo ekambami na humble serviteur na bino Papa Edi Tiba munganga spirituel. Nalobaki na bino mois de août, mois de septembre tokozala na ba ndenge ebele oyo bokomona tobanda kopesela bino ba information ya mboka na biso. Lelo tozalaki na commune ya Mongafula na moko ya ambassadeur na biso oyo azali sur place, maître Shogun. Ye azali le grand combattant maître Shogun oyo azali kotambola na micro baladeur kolakisa bayimboka oyo babimaka na bazali na mboka tobengi ba diaspora comme Amérique, États-Unis, Canada, France, Belgique, Europe mobimba, Afrique du Sud, Angola, Zambie pe Namibie. Kolakisa bayimboka oyo bavandaka na bakomini songolo pakala po te botala oyo bino botikaka peut-être 10 ans, 15 ans plus tard oyaka susu koyingela mboka te koloba kaka mabe ya mboka na mosika ou bien kofinga mboka na mosika ou bien koloba ke tata mokonzi ya mboka azali kosala mosala te. Eske na bakomine na biso il faut kaka batata mokonzi ya mboka kende kosala mosala to ezali na badirigant oyo tomonaka meme na bamboka tofandi libanda awa tozali na bachef du quartier, bachef avenue baali oyo tobengi bastrut bazali donc toza na baarrondissement oyo ezali kosokipe peut-être na makambo ya babalabala oyo ezali kokipe na makambo ya bapoubele. Donc c'est un peu ça. Nde pa na biso toali na commune ezali na bachef du quartier, bachef de localité beloko wana ezalaka na ntango okala mena yebi ke bachef du quartier bazali oyo quartier Mazamba, oyo quartier Mama Yemu, oyo quartier Kitsuka, oyo quartier Mazal. Donc c'est un peu ça. Sikoyo epai na biso tozali na bato wana mais okomona mboka ezali kozala toujours na bosoto yango tolobi bosoto wana toujours est-ce que ezali kaka tata mokonzi ya mboka nde il faut atambusa po atala ke bosoto oyo ye moto akobongisa yango to yo moko congolais oyo baponi moninga congolais oyo baponi mpona kosala mosala na kati ya commune na biso. Tout d'abord kobengana nano insécurité oyo tokomi nango epai na biso toali na bakuluna toali na barace de vipère ebele oyo etali kaka te keno il faut tata mokonzi ya mboka akita aya kosala mosala wana mpo yo kongolo olobi ke mboka ezali kochange te. Le problème de congolais ezali likambo ya mentalité oyo nga nabengaka toujours tozali na bamentalité ya M23 na biso bato tozali kolobela solo ya mboka bawazalendo yango moko na biso na kati ya Ediba TV mwana Congo oyo ye azali na Congo na mboka na biso azali kotambusa micro balade kokutana na bayimboka moko pe kolakisa biso ba extrait moke ya bacoin oyo moto akotuna awa eza place nini po lobi akozala na niveau cité verte sima lobi akozala na IPN toza kokende malembe sima lobi na ngambo ya prince na selembao sima lobi aki na lemba wana nyonso ezali kosenga biso basulu yango toza koloba na biso na kati ya Ediba TV bokota bodécouvrir nini oyo ezali kuna toza kaka na masecete toza kaka na balisitoile te. Nous maintenant nous marchons sur le terrain yango nayebisaka bino ke même bahistoire oyo nabetaka ezali na bato oyo bazali kobenga mpo tomanyola baproblème na bango. J'ai moins plus de 27 histoire oyo mosusu esi ekoti na répertoire me ntango ezali moke mpo biso mpe awa na Afrique du Sud na bamboka libanda tovandi fo kobima fo kosala mwa misala mpo obakisa moyen de vivre ya famille na yo kofuta loyer kelasi ya bana eloko oyo ezali nano ya sika nde nabetaka mbela soki okutani na mwa moyen ya kosoutenir Ediba TV n'hésite pas bimisa mwa moke oza nango na poche sala œuvre de sémence na yo lokola bamama oyo bomonaka na tiaka bapiblisité na bango lokola bandeko na tiaka bapiblisité na bango ezali publicité bazali kotia mpona koseme œuvre na bango mpe elakisama makambo nini bazali kosala lokola mama shela mwana lokola mama orphelin ya vida
donc bango bazali kolakisa ba orphelin na bango et ba orphelinat na bango bango bazali ko soutenir pour bana wana bazaki baboti nde sikoyo ere bakoya na Ediba TV na ye petit rien auto kokabula parce que quand on dit petit rien c'est pas que toujours minimiser en côté déjà moto soki asabimisi $1 na ye oyo amemeli mpa na yo mpona kose soutenir par après yango omoni biso mpe monganga spirituel toali kolekisa publicité na bango c'est la même chose na yo n'hésite pas parce que Ediba TV eza koluka bacaméra Ediba TV ezali na bachaîne mibale oyo ezali kosengaki bacaméra epuis na kati ya bachaîne tozali na baplanche ekozala ebele uto septembre bokomona nakoyeba bapasteur nakoyeba basi oyo bakoya kotalisa biso lolenge nini okozala soki ozali célibataire mpo okomi mari awa na kati ya Ediba TV eza kosenga toujours finance eza kosenga $1 na yo oyo nabetaka mbelake kota na kati ya Ediba TV tala eplace bafiche banimero wana même soki omoni baémission eza te mais tala baémission oyo eleka je m'excuse okokuta kombo ya numéro ya munganga spirituel oyo ekopermettre yo obenga mpo te epesa biso encouragement tosalela bino mosala kitoko botala lelo l'un des combattants na biso na kombo ya maître Shogun Dibala aza sur le terrain azali kotambola azali kolakisa eske babourgmestre wana baza kosala mosala malamu to nde tolobaka biso moko na monoko ya mboka na biso soki ozali locataire okokata matiti na lopango ya papa lopango te po papa lopango ofandaka nde lopango moko yo lobi nga na kosala salongo te yango tolobi ke soit tosala kaka élection ya kopona banatif bana monga fula oyo grandi na kati ya monga fula ayebi susi ya monga fula lelo na monga fula tokomobeta bisolo bakuluna bobino bakonzi oyo botiaki bango na pouvoir oyo bazali na hôtel de ville oyo bazali kotambola donc ezali nango pouvoir oyo ezali kosala nango mosala malonga te parce que ils sont là monga fula ezali commune oyo eza na mbongo mingi mais koma bato wana bazali kosala mosala oyo elongo ya bamete yango moko na kati ya Ediba TV oyo micro baladere na biso epesi aval na ndeko na biso maître Shogun le grand combattant oyo azali jidoka ya bane na bane bokolanda baséquence baévénement micro baladere ekitaki sur le terrain mpona kotambola moke mpe mikolo oyo nyonso bobanda komona aza kotambola kolakisa biso bosoto epai wapi mituka ekoki kovanda na balabala te parce que ezo kokanga nzela mutuka wana esi ekufi ekangi balabala pourquoi il faut kodekante yango motu wana amema yango epai na ye ou bien na kati ya garage kala nde tozalaka na bagarage ya baporodi kangala bavzeka mais aujourd'hui tozomona même kaka na monga fula te bokomona mpe na matete bakolakisa bino mpe ya lemba bakolakisa bino mpe ya commune mosusu ça fait mal bakonzi ya mboka botalela biso likambo oyo soki boza kokoka te botika banatif bana monga fula ya solo oyo na bakomine na bango mwana matete ya solo oyo akozala na susi ya komine na ye mwana ya kalamu ya solo mwana ya ngalema ya solo ça c'est on va peut-être avoir un bon réussite ndenge toza komona tata mokonzi ya mboka Messi Antoine Félix Tshilombo azali kosala du meilleur parce que ezali pa na bango tozwa spot publicitaire oyo ebongo tokozonga na message très fort ya combattant na biso ambassadeur oyo aponami na kati ya Ediba TV mwana Congo mpe Ediba TV mwana mboka oyo azali kosala mwana ya poto nyonso bana ya diaspora fini makambo ya kotindaka mbongo na bafamille po ete basombela biso balopango na nsima balia mbongo tolela na yango mama Clémence pe papa Jean-Pierre Kabamba basalela biso cité de la diaspora numéro 1
awa na RDC depuis 2019 na bongo mwana ya poto nyonso ya Canada, ya France, ya Belgique pe mokili mobimba na $3500 ya pamba oza na terrain ya 20/20 awa na cité de la diaspora okomi kolo lopango. Ata soki $3500 eza ya kokoka te yaka na lombango po ete ezotekama pe ya crédit eza pe ya promotion. Sala na lombango benga biso na banimero oyo plus 181 75 66 46 76 plus 243 80 84 20 140. Mpo na baterrain na biso eza ya kobangela te. L'État awa toza tout juste na kota maison communale embouteillage ezali tozofilme tozozwa image ya commune na biso ya Mongafula. Ndenge commune na biso ezali, commune na biso eza na mwa bosoto. Commune na biso bagouverneur na biso bazokoka koentretenir commune na biso mpenza bien te, mais nzambe asala tozwa makasi ya kobongisa commune na biso. Tolingi toyebisa bapoliticien na biso ntango bapesi yo mosala okomi bourgmestre okomi gouverneur oyeba koentretenir vie ya commune na biso. Donc alors kuna église catholique et puis commune otala epe mwa bosoto ezali, mais nzambe asala ke bato bakoka kozwa makasi ya kosala misala. Awa toza na Mongafula entrée na biso ya commune na biso. Mongafula oyo ezalaka bopeto, Mongafula oyo ezalaka na bapelouse depuis entrée. Tala lolenge Mongafula na biso ekoma bagouverneur na biso bazokoka kosala mpenza mosala te emonana. Mongafula na biso toujours regretté. Mongafula ville moko l'un des communes ya ville ya Kinshasa. Otala ndenge commune oyo ekoma eza commune na biso ya kitoko, commune oyo ezala baintellectuel, commune oyo ekangami na baevolue, commune oyo eza mpenza commune ya solo, commune oyo esika commune ya Mongafula ebanda. Esika commune ya Mongafula ebanda. Biso toza vraiment bana ya Mongafula, tosalaka mosala na biso na Mongafula, tokoli mpe na kati ya Mongafula. Fongoli ba club ya minene tosali judo na biso na Mongafula esika oyo commune na biso, mais ba gouverneur na biso bazoyeba koentretenir commune te. Basali te eza na nzela. Otala ndenge commune eza vraiment un peu sale. Commune service ya kingo mpe toyebi te soki bazozela Félix ya kosala misala na kati ya bacommune abanda koya kosala misala, président abanda koya kosala misala. Yango biso tolobi eza pasi mpe mawa. Les fêtes s'approchent. L'orphelinat Vida a besoin de votre soutien financier et de dons matériels pour célébrer ensemble avec les enfants orphelins. Pensez à leur aider avec un petit geste que le Seigneur met dans votre cœur, cela suffira. Offrez-leur un moment de joie, tout comme nous le faisons pour nos enfants. Ils n'ont que Dieu et vous comme soutien, car il est écrit: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Orphelinat Vida sokayoko tanabanda kuna bino ezaka ko sala Matthieu 7:7 comme d'habitude. Bonne année Noël yango esokomi biso na porte. To pense aussi na bana o baza na ba parents. To éviter yo yaka Orphelinat Vida. To passer un moment agréable avec les orphelins. La gloire sera rendue à notre Dieu. Napesi merci na bapartenance oyo bakotala biso botika biso te obakisa biso te nzamba benye obino nzamba bakisela bino. Awa eza ya bino maître Shogune molobeli ya Diba TV télévision na biso oyo ezosala pagaille na Afrique du Sud na Europe pe partout. Lelo tozoyamba le ya autochtone ya Mongafula oyo abengami na papa Jack Bwana. Oyo aza ya biso oyo vraiment ayebi Mongafula lokola poche na ye. Mongafula na biso botala lolenge koma Mongafula na biso ezalaki propre, ba gouverneur na biso vraiment tozo regretter ndenge ni Mongafula na biso ezali salite. Toyambi yo epa na biso papa Jack Bwana. Lolenge nini Mongafula na biso ezozala gouverner mabe, pourquoi ezozala gouverner mabe yaya?
bolobela nanu mabele na bino yango oyo tozomona. Merci, merci Maître Shogun. Nous avons fait la parole dans Tongo, nous avons tenu tout le boulot. Toboa kana nous bamakambo et au n'est pas à Divas TV. Donc mon afula vraiment tout dans un déploiement moko makasi. Ndenge boye banga mon afula za sur ndenge wana. Mon afula est salité, ba boumé so bazo kota bazo tadine. Ce qui wapi tozo baté. Alors tozo bunda vraiment to taba natif. Biso mo to simana mon afula ngo. Et maintenant nous ndenge ni siko to marché na ngo. Alors, nous avons la parole mingité dans le en tout cas, merci pour la mettre Shogun na musala osala na Dibankai, Dibas. En tout cas, merci à toi. Tout le monde en a sous à la prochaine. Merci beaucoup Yaya. Na tongo ya lelo nzambe ala musibiso, Congo eza ya biso, Congo eza ya batu mususu te, kaka biso nde tokosala ke Congo na biso ebonga. Dibas TV tokomi na émission na biso na suka ya kati ya émission na biso ya lelo ya tongo ya lelo tolobi ete nyonso si bosili kolanda pe bosili kotala o tosili kolobela commune na biso ya Mongafula pe tosili si kolobela ko RDC na biso tolingi kaka kopesa conseil pe koyebisa surtout tozonyata kaka fimu na bapolitisien ya mboka na biso. En tout cas, il ne faut pas que ça soit trahi na ba niveau e Congo e komaki ezalaki trahi. Eza malamu mingi te. Tokotanga bakoma mais soki totangi bakombo biso tokobima na barabara tokosepela susite ata mokolo moko politicien wana tika koleka meme na etando moke ya télévision tika koloba mpona mboka. Lelo bamisusu bakomi kopesa président bafélicitation na bamerci. Mais na nsima mokongo kuna bango nde banguna babomi bayini. Pona nini bolamu na Congo ebalukaka mabe? Pona nini bolamu na Congo ebalukaka kaka pasi? Pona nini bolamu na Congo ezalaka kaka pasi pe balukaka kaka mabe? Justice ya Congo, bino pe bakambi ya justice vraiment. Hein? Mboka nini bakoki kolobelaka justice nango na sens c'est toujours la négativité, sens ya malamu te. Mutu akoti aza la vérité, mutu akoti azo bouda pour vérité, pour établir une bonne justice, justice équitable pour la population na biso peuple nyonso ya Congo. Mutu wana lelo bozo condamné 10 ans. Mais ayibité, asani eloko moko te ya mabe. Mais ba o ba yiba etikala kaka discours na hymne national kaka. Ka yiba ke sila tamboli. Basala ke touchable na Congo. Soki na mboka batu baza intouchable, c'est que justice eza ya kokufa. Donc mokonzi akolonga lisusu na kiti ne ya bokonzi aye susu akomi lokwa tobenge magistrat suprême ye ndako banda susu kosambisa bato to eza na baorgane nyonso eza wana bato na bato baza partage na batashe na bango bakoka kosala mosala. Botala likambo ya justice ya ministre ya justice Papa Mutamba, botala likambo wana, botala yango malamu, botala yango malamu. Eza distraction te, eza ko établir une bonne justice. Tolingi justice ya malonga ezala na mboka na biso. Soki justice ya malonga ezala na mboka na biso, mboka pe kozala ya kotelema. Tosengi na la police na biso a continuer kosala ba effort pe musala tozali kosala. Munguna moyini amemela biso kuluna awa na Congo. Kuluna oyo eza ko enquêter population na niveau moko. Mais la police a saka ko bunda ko tia maboko ko bunda papa ministre intérieur azo bunda kaka potoko wako si ça fait le ya kuluna oyo. Mais toyebi ke kosila eza na ba politiciens ba kota na kati to mona jango tangu ya Kabila eza na ba politiciens bazo ya kokabola population machette pour population comme makumi ba kota bango esprit ya ba Rwanda to mona ba politiciens wana tokotanga kabango toyebi ke na minute bazaza na bandako bafandika kimia bango nde baza malamu koleka tokotanga bato wana nyonso tozala besoin ya kimia pona Congo. Vraiment, tout ça a besoin de kimia. Tout ça a besoin de mobilité. Tika nzambe abate la Congo. Et ça là qui vit à bino mwana mboka Shogun Dibala, maître ya judo, maître ya saraka ke judo ezala na kati ya commune monga pola, pe judo ezala na kati ya Kisasa, pe judo etelema. Ba maître baza ko sala musala. Et ça là qui va ya bino maître Shogun. Tika ete nzambe abate la Congo. Tika nzambe abomba bino.
tika nzambe abatela télévision Diba TV oyo ezali kolobela mboka mpe ezali kolandela mboka mpe ezali kotalisa oyo ya malamu mpe ezali kolobela biso totika oyo ya misala ya mabe. Tosengi merci na papa mokonzi ya mboka nzambe asunga ye alemba te toyebi ke tasho ezali munene merci alongi mpe si topusani pembeni topusani penda pembeni mpo bolongi ezalaki ya bino mwana ya mboka molobeli na bino motalisi na bino. Nzambe merci mpo oyo ndo olingaka Kongo koleka bato nyonso to akolo tala bolamu ya nzambe ndenge alingi Kongo koleka bakoloko bapaster baza na kati ya Kongo toyebi te mpona nini molimo mabe oyo ya kuluna ofelo ya milimo mabe batikeli biso na barwandais ya génocide kokata bato na macheti oya moto akoyoka somo te akomona makila ya ndeko na ye eza bazokoka kosambela te bazokoka kolala baretraite te me balingi bango mpe kaka kosenga babonzela badimi ya ni kotiala baposhi na bango me eza mpasi mbala nsima mpe tokotanga na bapaster wana. Bosala milulu bobondela mpo na mboka botatika mboka na maboko ya nzambe nzambe akoka kosimba mitema ya bato bakoma na boyambi bato koma na bolingo mpo na mboka na bango tolinga Kongo koleka nyonso ya vi na biso tika nzambe abatela RDC. Voilà des retours na kati ya chaîne na biso Ediba TV mwana Kongo pe Ediba TV mwana mboka Kongo oyo ekambami na munganga spirituel humble serviteur oyo apesaka bino ba œuvre ya malamu bayiboka tozwi baimage oyo na bokebi mpe na mwanya eloko nini boretenir eza na bato oyo batali baimage oyo bapengi nga mbala moko na nzela singa koyebisa ngai mosu aza kotuna ngai place mituka na jaune etelemi ezali wapi mpo baza koluka bayoki coordinateur na biso kuna ambassadeur atangi église catholique me bato bamoni église catholique lisusu te. Maître Chogu, Maître Dibala, message très fort oyo biso pe ba diaspora tozolanse na mosala na ozali kosala toza na besoin ya émission ya kozala lobi oubien nsima lobi tolakisa biso église catholique tambwisa caméra na biso eleka pembeni ya église catholique mpe olakisa biso na terrain parce que monga fo ezalaka commune oyo ezalaka na pelouse vrai mbizo ebimaka na banzete ya commune ya Mongafu. Je pense bandeko de la croix malokosi bancien ya Mongafula otokoli na bango elongo bayebi yatensa mfidi mokulu bayebi bayimboka na bokebi mpe na bwanya esalaka mpasi on a de larmes aussi tolobi te keya tobimaka totikaka commune ezalaka lolenge ezali même ici à l'étranger bakoin oyo vivre okoyoka o omoi na veni oyo mundele azalaka omoi liboso wana ezalaka bamamelo omoni kuna liboso ezalaka boye me toye tokuti bango te tokuti bamindele mosusu tokuti mpe na banoire mosusu donc tokoma kovanda mpe na bacoin tozoka liboso ke parce que mboko eza na insécurité ya makasi me te eza na plutôt eza na criminalité ya makasi mais eza sécurisé donc c'est que awa malgré tout crime eyali mais sécurité na bango mpe ezali makasi oyo soki ozwi epaka soit bakoteli yo soit bapoursuivre yo soit eza na dégât moko boye mais tellement ke toye awa topesa badiscipline nkombo na yo mosala mpe kozonga na ndako à l'heure soki ozwi ya incident soki tozonga na nzela ya mosala mais na boye eza très difficile na bai na ndako toza 22h 23h nga na démarre motuka na bimi naki kotambola te siki wana azali moto ya yukuyuku oubie nabengi uba oyo mpa na biso mpe na kongo ekoyi babolt eya kozwa ngai mpona kende komela oubie naki kotambola libanda bantango ya kotambola libanda ezalaka na bantango nango toza na bamoma ya bamafete mwa bamanifestation mpana bapemi nde baboti tobimaka na bana mais c'est très difficile tovandi kaka boye tozobima for nothing for rien donc nos enfants ici dès qu'ils viennent de l'école baza mpana bango na ndako donc c'est ça eloko oyo toza kobunda peut-être mpo tozongisa image ya bacommune na biso nyonso mais na taux de popularité ya bato
oyo bazalaka na baprovince bango nyonso bakomi na kati ya capitale baye mboka totika kilo patata mokonzi ya mboka ye moko te mboka wana eza ya yo eza ya nga eza ya ye alors soki totie yango na makanisi bongo déjà tokovivre très bien totia yango na makanisi ya nanga te aza koya na kombo ke nazali rebelle te nazali révolutionnaire akosi c'est un rebelle totia yango na makanisi ya kabila te kabila ayaki mission ya koboma mboka batindaki ye epai batindami batalaki congolais bazwi bapesi yo distraction liboso po te kabila kota asala mosala na ye bayi mboka bolandaka munganga spirituel malamu na baye oyo nazali koloba mpe ezali kotalisa bino ke tozali kosala mosala oyo ya koinforme meme baye bakonzi ya mboka po bayeba nini oyo tokoki kosala na kati ya mboka na biso démocratique du Congo. Bandeko balandi biso na bokebi mpe na poigne na lobaka na bino mingi bosabone massivement na kati ya chaîne oyo bolanda signe wana bafini bouton oyo babengi j'aime aimer bofina bopartage Nzambe akopakisela yo mikolo ebele awa osi toujours na kati ya Ediba TV ndenge tomesana toujours kosala baémission na biso mpe na bokebi na mwanya topesaka toujours mbote na baye oyo bali kosala mosala kitoko na kati ya chaîne oyo tobandi na ye moko papa Edi Diba munganga spirituel oyo azali kopesa bino mosala kitoko masolo kitoko kolakisa bino oyo bozali koapresie mpe bokomelaka biso na bacommentaire topesi mbote na ndeko oyo azali kosala mosala na mboka na nkombo ya maître Shokun Dibala Chimbao ye azali maître nano ya judoka na komini ya Mongafula ayebani topesi mbote na ndeko Jean-Jacques Bwana oyo azali l'un des coordinateurs na kati ya chaîne oyo bazali kosala mosala kopanza Ediba TV na kati ya mboka na biso napesi mbote na ndeko Désiré Kitabungi epai ozali bambote ebele ya Claude Bokilo Jules Passy mpe équipe mobimba ya bachangere tokosani te le président Thierry Tchara bambote na bino tokomona na bino mokolo alobi air micro baladere ekoya kotuna bino mosala ya échange ozali kobénéficie na mwana nini mpe ezali korapporte yo nini parce que mosala toyoka ekufa lobi micro baladere na biso ekozala na terrain échange mpona kolanda changer moko précisément na commune ya Mongafula avant tobima tokende na bacommune mosusu mpe lisusu tobwaki lisu na makambo ya mboka na biso oyo epai bitumba ezali kosila bientôt président ya Amérique Donald Trump akozala na DRC tokozwa bainformation nyonso malamu na nimero oyo ezali koya na mokolo ya lobi Nzambe ya lola apambola bino Nzambe ya lola afungola baporte ebele epai ekangamaki na mwana moko na kati ya chaîne oyo tellement que je vous aime beaucoup tomonani mokolo ya lobi soki Yesu masiya asoki dans le Seigneur nazali chez la Mwanda Fondation na ye liso liboso na bino mpona kosenga bino merci na bao baosoutenir orphelinat chez la Mwanda Nzambe ya lola apambola bino tozomona baeffort na bino tozomona bolingo boza nango à travers Fondation chez la Mwanda Nzambe apambola bino na ye lisusu liboso na bino mpona kosenga bien-aimé bokanisa bana ana na bilamba bokanisa bana ana na kolia bokanisa bana ana na minerval bokanisa bana ana na basoins médicaux Nzambe akozanga te kopambola bien-aimé ozana posa ya kosunga ozoluka place ya kotia mbongo na yo bien-aimé tala place ya malamu yango ya kotia mbongo na yo na Fondation chez la Mwanda Nzambe akozongisa bila kopambola bakoko na yo akopambola pe bana na yo na pamboli bino na kombo na Yesu asimba yango te ongele ba $17 nakosala mbala moko transfert na compte na ye bien aimé bolamu efutaka kosalisa efutaka lelo naza donc nazoyebisa
nayebisa bino nakoloba makambo nyonso awa te nayebisaka nzambe ke nzambe eteyebaki ke sala bolamu lelo lobi euka bayo atémoigne yango ntina télévision alobi nayeba kosomba eloko na mokomona moto apesanga mosala ya epa na bango babeta ye alingi me babengani na ndako me alobi na osala te mpo nzambe alobi esamona mwasi na mosala lelo nazotenge biso na bagrâce ebele lelo na osomba motuka na bongo ntango na motuka ya mbongo fami ya papa na nga te ya mama na nga te ya mobali na nga te ya nzambe asala miracle. Consolation